na mission ya ndeko oyo bozomona alati masque. Famille na bango mutu ebengisi nga awa na Kinshasa. Ok. C'est mon père qui a fait à ce que nga na koma liboma. Or c'était une chose où il n'y a que qu'on détruire le cerveau. Quand j'ai accepté accrocher plein serment avec OK, j'ai sacrifié notre maman. Je lis. À un moment donné, j'ai arrivé encore une place où comment dire ta grande sœur et ta petite sœur. Entre les deux, vous allez vous aimer qui le plus. J'ai choisi ma grande sœur, la fille. N'avez commis tout à kaka, non, j'étais déjà fou, on m'explique ça. Moi, tu expliques? Oui, que j'étais déjà fou, il y a que malade à l'iboma. Bible Zoloba, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Quand j'ai commencé à prier pour lui, papa n'a pas mutu ba mystique. Bote, Balanigno Sobolanabiso, Nakati à notre chaîne chez Bisso Télévision, c'est votre humble prophète Samuel Eric. Kassongoza présentateur émission, et grâce à Dieu, derrière les masques, bravo Jésus. Et puis, l'émission c'est peu moins belé, mais les lots, en tout cas, nous avons mingi encore une fois, encore revenir encore une fois. L'émission à Bisso, grâce à Dieu, parce qu'il y a un homme de Dieu, où il bat tellement ébélé, Bobenga Kinga, Bobisinga Geno Papa, tout ce monde est sous-souté, tout ce monde est battu à Zawapi, à Kenda Wapi. Quand même, abonné la pour la biso, tout le monde a beaucoup Nzambe, ma délivrance est quota, les loyaux, vie na biso comme malamu, c'est par rapport à cet homme-là, en tout cas, c'est un homme moko, battu, il va passer confiance, et Dieu nous a fait grâce, je crois, c'était le dimanche passé, dans un coup de fil, l'homme de Dieu m'a dit que non, Aza déjà précisément à la Kinshasa, donc Aza a été avant de ramener na Lumbashi, mais selon la recommandation Nzambe, Nzambe bisa yande aye. Et tant que benga kinga dimanche na tout pourquoi yé abisinga non il y a la famille mo quelque part benga qui pour na un problème moko ya ndeko na mobali. La personne que je suis en train de vous dire c'est qui bato so bato na motuna c'est le prophète Yoshua. Prophète Yoshua to so ba yeba ki na kata bravo Jésus ba yeba ki awa asala ba mission tellement belé puis bato belé ba mona boko nzambe na nzela ya l'homme de Dieu, c'est un homme moko très bien, un homme moko calme et humble, c'est un homme aussi, il a aussi la chose de Dieu parce que Azapé représentant légal à une grande église, à la référence de l'église Nagato Lumbashi. Il y a trois passages c'est un prophète, il y a 100 églises, mais lui quand même, il a un père, il a une mère, il a aussi une mère, il a aussi son église comme les représentants légaux, Oazo Kambango. Donc, c'est un prophète, mais aussi c'est aussi un apôtre. Attends, on l'aura partout. En tout cas, partout dans le monde entier. Et je crois bien que c'est l'homme de Dieu, Naza Awa, mais Naïpo Nakamoko Oyo, ils ont vraiment urgent, la Sénagi Fayana Kita, j'étais obligé à Kukata, place nous savons parce que ça y précisément na Zambie, mais à Katari voyage à Zambie, puis à Imbangu pour na Musala Oyo. Le prophète Yoshotozane A. Shalom l'homme de Dieu. Shalom, shalom, prophète Eric. Boni papa. Shalom, ça va, Nangolu Nzambe. Nzamba bateli biso toza bien. Boza bien. Yes. Ok. En tout cas, boni déroulement et voyage nos missionnaires. Vraiment, kaka ndenge uti koloba nazalaki na convention moko ya munene na Zambie, o na kati kutu po naya na musala moko tellement précis awa na Kinshasa. Alors oyebi yo moko ke naya kapamba te soki na yebo eseke orientation Nzambe et pour ça qui biso to ya tiboye. Vraiment. En tout cas, Nzamba Pambola encore une fois. Amen. Je crois que ça fait une année déjà. Ça fait une année déjà. Une année déjà. Ouais, ouais. Depuis qu'il y a un moni. Ozongi Malamona. Dévassé biso. Enfin, vraiment, en tout cas, maman Iska Zali Nzamba Pambola. C'est maman Priska. Oui. Nzamba Pambola Isko Zali, mais à doubler. Elle dit que Toroya Machi, Toroya Kolia.
Bitoyo. Bitoyo, toi, Goliath, na tout. sombe. En tout cas, merci en tout cas, soyez les bienvenus. Malgré, vous savez un peu que voyage, vous avez peine à moi, jeune, et puis nous autres, mais quand même, comme ils ont ça ensemble, ils ont donc vous avez censé, il y a ça là. Bon, mon frère. Bon, bien. Très bien. Papa, na moni et puis il y a les messages, il y a un problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la question. Naye na Kinshasa, notamment pour la mission Yandeko Obozomona à Latimasque, parce que famille na bango mutu ebengi singa awa na Kinshasa. Ok. Eza na ndeko moko pendant que na bande ulikisa ba émission grande sœur naye kombo naye mama Philo. Ok. Alors tango atalaki ba émission nanga na YouTube alobaki alobi nakotika aleka pamba te. Alors par rapport à kana bango abenga kinga alobi papa est-ce que okoya sur place na Kinshasa parce que nazana ndeko nangai azali boma tout ça. Alors comme nazalaki na mission mususu na Zambie nalobaki na bon nazana mission mususu nazana mbongo billet te. Alobi papa soki billet tokosomba yango basombaki billet ngape na kataki mission o nazana ngo pona ya ko soutenir ko sunga ndeko nanga oyo abelaki liboma. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que vous compléter. Ok. Papa, Babi obelaki liboma, c'était comment? En fait, moi, je suis un étudiant. J'ai fréquenté l'université à Kinshasa, Inekin. En fait, c'est mon père qui a fait à ce que Ngana Kuma Liboma. Oh. Un certain matin, je partais à l'école et après ça, c'est une protection pour moi. Si j'ai commencé à lire ça chaque fois, et que la protection est pas dans. Alors, c'était une chose où il y a que détruire le cerveau. Tant que je et j'ai développé j'ai découvert des places où il comme papa ou maman. Et j'ai dit même accepter place à maman. Quand j'ai accepté accrocher place à maman avec OK, j'ai sacrifié notre maman. Sans toutefois savoir que. Non, papa, s'il vous plaît. Ok, de bango. Moi, je suis français, je suis nikin, je suis français, je suis mbangno, ce qui est la philosophie tout. Ils ont ma philosophie, ils ont ma délivrance. Lorsque vous partez à l'Inikin, votre papa peut s'accueillir au livre. Oui. Ah bah, qu'il faisait pour la protection. Oui. C'était ça. Juste ça. Et ce qui pour la protection, puis développement mental. Développement mental, papa, parce que mental c'est vaste. Hein? Oui. Mais quand tu expliquer, dans ce temps, papa peut se livrer. Je crois à l'obéir qui m'a monté. Oui. Expliquer qui pour convaincre. Tout ça, c'est ce qu'on a besoin. Développement, la protection. Protection par rapport à quoi? Développement mental par rapport à quoi? Veuillez nous expliquer. En fait, il m'avait dit que la protection en cas il y a un accident ou que c'est la l'université. Pour la protection, développement mental, c'est quand je lis ça, à chaque fois que je lis, je deviens intelligent à l'école. Okay. Donc, chaque examen, chaque test, donc moi, je le défends facilement sans tout avoir de lacunes. Donc, c'est pour cela qu'il m'avait donné ça. Non? Quand j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à utiliser. Un moment donné, j'ai vu, j'ai arrivé quelque part, dans la page 30 quelques déjà, 34e page, j'ai vu, là, on a dit soit papa, soit maman, qui entre les deux vous aimez qui. Et alors j'ai accroché maman. Une semaine après, bon, notre maman est décédée. Bon, je ne savais pas. Je ne m'étais pas rendu aussi compte. J'ai également recommencé à lire et à relire ce livre. Je lis. À un moment donné, j'ai arrivé encore une place au Baïkoma qui ta grande sœur et ta petite sœur. Entre les deux, vous allez vous aimer qui le plus. J'ai choisi ma grande sœur, la philo. Et c'est là que je me suis plus un peu reconnu. Parce que ce qui s'est passé là, j'étais un peu perdu. Non, j'étais déjà fou. On m'explique ça. Moi, tu expliques? Oui, que tu étais déjà fou. Qu'il y a qui malade à Liboma. Bon,
je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé ensuite. Ensuite. Ok. Dans Maman Koufaki, il n'y avait pas encore, comment dirais-je, dans Maman Koufi, on s'était rendu compte que peut-être les livres en attendant qui, soit Maman Nakoufaï, c'était comment? Parce que toi, tu étais là, non? Oui, j'étais là. Maman a qui malade. Il était tombé malade. Azaki paralysé de la pied droite jusqu'en haut. Bon, je ne m'étais pas rendu compte que ça cause le livre dans ce temps-là. Je ne m'étais pas rendu compte. C'était le pasteur, quand il est venu, quand il m'a délivré, c'est lui qui m'a expliqué que non, et ça cause le livre autant que papa bino pesa kio, de salut que vous puissiez perdre votre maman, de salut que tu puisses perdre ta mentalité. Donc, je m'étais tellement perdu, comment rester juste à bas niveau que ben maman à hôpital psychiatrique. Bon, je ne sais pas vraiment quoi dire. Donc, c'est-à-dire, si on est dans le malam, pour le reste, je crois, comme les prophètes est là, je crois c'est lui qui devait nous expliquer. Et l'on est les cas qui. C'était comment? L'homme de Dieu. Oui, je crois, malgré Yenaïe, mais il nous a expliqué par rapport au Makabou Yaïbi. Ok. Parce que dans le monde de spiritualité, ils allaient niveau par niveau. Je crois, ils ont pu expliquer ça très bien. Et c'était comment, et puis grande soeur Philo, maman Philo, merci, je crois à ça, Melaka, pour aller en rappeler, et ils m'ont expliqué comment, ils nous ont expliqué comment ça a été passé. En tout cas, merci beaucoup. Nzanda Pambola Balandinyo Sobazolanda Biso na Minichoyo. Beaucoup comprendre que Lingala Nangai eza malamute, hein. Naza na moi kokoso na kolobanga na lobaka mingi nde Swahili. Raison pour laquelle na salimia bote bale banasemaka Swahili, bale banashikiaka Swahili. Mungu amibariki. Prophète Eric Oyebi, Bible ezoloba mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Alobaki nanga lobi, papa, moi na biso akomi liboma, quand j'ai commencé à prier pour lui, ndesiko nzamba bandi ko révéler ngai ndenge makamwango elekanaki. Au fait, papa na ye apesa qui est livre. Papa na ye aza mutu aba mystique, aza mutu aba science belé. Alors apesa qui est livre alobi mwana na ngai pona protection na yo. Et le kwami balé pona mayele na yo efongwama zwa livre o bandaka kotanga tous les jours. Alors moi na koma ki na niveau moko azotanga livre tous les jours azolala te. Kaka ndenge auti ko expliquer awa akomi na page moko ba komi sacrifice. Sacrifice wana sikoyo il fallait à sacrifier entre maman na ye na papa na ye. Nde aye ko sacrifier maman na ye quelques jours après maman na ye apolaki. AVC wana salaki wana apoli nzoto na ye mobimba. Malheureusement pour elle babengi sakingaite. Alors tango akufi quelque temps après ndeko ya bandi ko bela liboma. Non, habitant une grande sœur, non? Akufi, et puis non, après tant maman na ye akufi, laisse aye bakite. Après le temps, nde baye ko proposer ye lisusu. Batu bakomi ko bimela ye siko na chambre. OK. Bisi kazola la donc akomi ko net ko bungisa mayele, baye bisi e balobi soki olingi o évoluer o traverser étape oyo pesa lisusu mutu moko na famille. Sinde ake ko pona mama Philo. Mama Philo wana aza ndeko moko abondelaka mingi. Je pense que prochainement nzamba kosunga bokomona ye pe akoya. Vraiment. Alors abondelaka mingi tangu alobi na pesi grande sœur na ngai. Ayoki net ba beti eloko moko na mutu akwei sur place. Wow. Tangu akwei abandi mbangu abimisi bilamba abwaki liboma ebandika sur place. Alors akoma kolia na fulu kosala biloko moko ebele. Après un certain moment, batamboli na ba église ya kokesana. Baluki basali ya nzambe différent. Na lobite ke basali ya nzambe baza na grâce à kobikisa te. Non, je n'ai pas dit ça. Mais chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Amen. Alors, tangu maman na ye, tangu grande sœur na ye plutôt, amoninga na YouTube.
nde abengi nga lobi papa en tout cas sala oya na Kinshasa nayebisi ye na Kinshasa nayebani te na Kinshasa naza na ndeko te et puis naza na billet te naza na transport te alobi papa soki billet tokofutela yo alors nga nalingaka makambo nyonso soki nazoloba naloba na bapreuve billet na ngai yango oyo ya CA billet na ngai yango oyo nauti kokata yango depuis dimanche oyo nakomaki na Kinshasa. Okomaki dimanche na Kinshasa? Nakomaki na Kinshasa soki otali date yango awa. D'accord. Nakomaki oui, je vois pas nayebi yango. Yes. Oui, c'est AA. Là ça ngombi ya batala. Eza billet ya CA. Voilà. Yango oyo. OK. Ah, voilà. OK. Nde nakomi dimanche awa. Nakuti ndeko basi bakangeli ye na chambre moko kutu epa na bango asi apasoli ba vitre donc asi asali ba dégâts moko ya grave. Donc na ba pasteur soki bakomi pona kosambela bazokima. Bien aimé yoka na ebisa yo moment ya nzambe na mesilité. Amen. La grâce n'est pas encore finie. Tangu na ye na titi namoni mama filo bayambinga na aéroport tokomi na ndako namoni frère azo beta batu moyen te. Nakomi kaka pembeni na ye na bandi kosambela parce que Bible lobi tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Yes. Oh là là. Bible baptiste lobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Yes. Na kombo na Yesu, Dieu nous a donné un pouvoir. Ata soko komi liboso ebembe, ako c'est quoi? Ata komi liboso mutu liboma, ako recouvrir la vie. Na komi na lobi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement mental na ye ezongi calme. Amen. Ezongi kimia. Na sambeli na bandi ba prière à délivrance. Omoni ndeko yo azalaki mosika makasi. Donc kindoki échanger ki esprit na ye. Donc on mutu na bande obunda na ye wana ezalaki ye lisusu te, mais c'était un esprit moko ya kimbulu muntu. C'était le nom de cet esprit-là. Ok. Oyebi, tu ne peux pas combattre avec un ennemi que tu ne connais pas. Voilà. Avant obunda bitumba molimbo, il faut yeba nanu bitumba o nazanango ezo uta wapi. Voilà. Tango nzambe révélé nga nzambe yebisinga papa na ye nde aza sima na ye na sambeli après délivrance na ye nde oyoki siko ndeko alobi moto ayimisaki ngai eza papa na ye boye na boye. Mais par la grâce de Dieu tozo kende pe kosala processus ya délivrance ya papa na ye. Yes. Okay. Parce que papa na ye pe andimi alobi il faut natika makambo oyo. Parce que na makambo abungisi déjà presque 4 bana. Oh, yes, 4 bana na mwasi na ye. Mais na sepeli makasi pona kondima mama filo. Mama filo adangi na téléphone alobi papa yaka nyonso kolobanga na kosala. yes. Alors, dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Baratimé. Baratimé, Bible lobi azalaki aveugle. Mais tango ayoki kaka lisolo ya Yesu ke Yesu azoleka na Jéricho. La Bible dit que Baratimé a commencé à crier. Il y avait les gens tout autour de lui au babande kopekisaye. Mais aujourd'hui pona nini. Alors, makelele ya batu wana ça n'avait pas empêché Baratimé à koganga. Yes. Bien aimé, laisse-moi te dire, peut-être consulta pe basali ya nzambe ebele, grâce ya nzambe na mesilité. Bible lobi Baratimé agangi fils de David, aie pitié de moi. Yesu atelemi mbala moko. Soki okoganga pe na poko ya lelo Yesu akotelema na vi na yo. Tango Yesu abaluki atala Baratimé alobi eza nini olingi nasalela yo nini. Bien aimé, yoka na yebisa yo. Si tu as la foi, ata obotaka te, Dieu est capable de kopesa yo bana. Amen. Oh, d'ailleurs je dis aux gens, Baratimé savait que la Bible dit la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, ce que tu es en train d'écouter ici, c'est ça même ton miracle. Ndeko bika na yo. Amen. Yesu atelemi alobi ta foi t'a sauvé. Kelema tambola. Baratimé abandi kotambola vi na ye ezongi na normal. Na lobi boye pourquoi papa Eric parce que ezana batu bazana bakanet ya ndeko oyo. Ezana batu aboti mwana koli me mwana komi mongol. Ezana batu aboti bana balobaka te baza ba autiste. Baza basour, bamona kate, bayoka kate, balobaka te. Je viens vous dire encore que grâce ya nzambe ezali nanu.
o nzambe abikisi frère oyo aza capable ya kobikisa pe vi na yo. Mungu akubariki, zamba pambola yo comprendre kaka ke lingala na ngai eza comprendre ngala ya pasi parce que bon notre monde tout de suite là on a kisinga image moko na Kampala. Yes. Namoni mama moko au salle de délivrance. Yes. Et namoni serpent moko muke. Boli misa pona terme abimi na nzoto na bon moi aussi. Yes. Na habité c'était comment na Kampala. J'ai vu ça notre monde ngo avant kota. Yes. Phénomène wana eza délivrance. Nakendaki na Kampala mama wana lobi na consulta penza banganga tina koma na niveau unga moko na komi nganga. O mama mo komi nganga. Ye moko tellement ki ako omoni mutu penza azana mutu ka kokufa tellement ki a consulta ba mécanicien ebele ye moko akomi pe mécanicien. Mama wana pe a se retrouva ki akomi nganga. Vraiment. Sikoyo problème na ezalaki nini na bande koyoka eloko ezotambola na kati ya libumu na ye. Omoni biloko toyokaka na nzoto kozwaka habitude ya konéglige. Yes. Mama wana yokaka neti eloko ezotambola na libumu. Soki akie na hôpital bazwaka maladi te. Soki ameli bakisi eloko wana esilaka te. Alors tango amoni nga na Kampala na séminaire oyo na bande kosala ayepe alobi nakende komeka. Alobi teke nakende komona nzambe alobi nakende pe komeka mosali ya nzambe oyo soki aza ya nzambe. Alors azalaki na sima ya église natalie na yebisi mama leka liboso. Na tieli ye loboko mbala moko ko na se. Oh. Na bandiko sambela. Na bandiko sambela. En tout cas moi j'aime la prière plus que toute autre chose. Amen. Na sambeli mbala moko abandiko okanet eloko ezobima na kati ya nzoto na ye ya bomwasi. Excusez-moi pour les termes. Mbala moko nyoka bimi na kati ya libomo na ye. Et puis na makila, j'ai vu ça. Na makila. Oki kudna kelenga moko na comprendre te. Mais yes, c'est ça la délivrance. Dieu est capable à kosala ke eloko etungisaka yo alongola ngo na journée moko. C'est possible. Merci Banabalandi. Je crois Tolandi témoignage à notre frère. J'ai vu beaucoup des images. C'est un homme de Dieu yo na tellement belé. Je vis et puis soka ina Kishasa aïe non parce que kolukambongo mais parce que famille moko bengi po a kosala musala na tango to na ngo ba miki akati séminaire andimba be banana mutu wana mais po biksa am moko. Et puis là il s'est bien lobby parce que maman Philo a accepté que c'est leur recommandation on nzamba mapesa na munzela musala nzambe. Yes. Bato belé a des fois les gens besoin ka kobika mais soko la recommandation te obika ndeni. Pour la obika ndeni. Il y a beaucoup de gens dans la grâce est là. Yes. L'homme de Dieu les gens de moko moi si maman moko bazana poto na minute yo il est pas passé une étape très compliquée. Il y a une maman moko je crois benga ou les cas a au priaka il peut ngaka contacter le kande konaye mais numéro ndo le katé je sais pas ba te belé ba benga na sima muto so na casa na besoin contacter on peut savoir numéro là. Merci beaucoup. Kaka ndenge lobi Bible lobi rien n'est impossible à Dieu. Et loko ekole ke la nzambe ezate. Alors na pesi numéro na ngai ezali plus 243 84 00 62 631. Na lobi lisusu plus 243 84 00 62 631. Et puis ceux qui téléphone ngai bande kolekate nazwaki problème à téléphone mais aussi to réparer en go déjà par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Au ça combien de semaines il y a na Kishasa? En tout cas nazo umelate. Nazo umelate parce que il faut nazonga isu na ba misala na ngana voilà, ngombashi. Voilà, on kata ouais. Oui. On te peut kata et puis vous avez l'invitation moi à Fungurume. Oui. Na mon invitation moi amener à Fungurume na moni bia ni moi amener makasi. Ta Fungurume bazo zelo pona ba kaba de défense en tout cas yo. Après nous on a Kolwezi yo mboka okotokota. Vraiment. Nzambe alola pa l'homme de Dieu. Amen. Bande konyoso je crois que nous avons notre émission. On a besoin ya Thomas Yoshua. Kanyoso zanango. Nabi kanyoso. Yes. J'ai bien dit kanyoso. Moi je vis des témoignages na disparition pendant une année. Yes. Na moni nga mona téléphone na bangi. Na bangi nzambe, na biki nzambe ka opérer na bato musu bazali. Amen. De quoi mobile yo bokine babi. Akoyi jamais ko ya koper ça parce que à la tibo pour parce qu'il y a d'autres collègues on a tellement mon illuminé pour on n'est pas bébé seulement en sous. Yango moni azaki liboma. C'est un jeune.
c'est un beau soit le ngolia onimate mais papa n'a pas initié na mambabuzoba il y a un mot bakosi que entre papa et maman tu aimes qui nzoka entre papa et maman tu dois sacrifier qui ma commis tu aimes qui faut faire attention il faut faire attention. Ouais. L'homme de Dieu m'a fourni révélation. Baba qui tu aimes quitter, baba qui non tu vas sacrifier. Il faut sacrifier. Ça dit il y a des écritures, il y a spirituel. Il faut ça m'a fourni l'isota la écriture la malam. Ouais. Ça m'a pas l'homme de Dieu pour la belé. Je crois ce que je m'assis à son unité toujours dans l'homme de Dieu. Aza awa, aza na kishasa, mais bato ya poto. Uzana ka na bi kanyoso bengaye pe tango benye ko benga pambate. Il faut d'abord accepter orientation, c'est leur recommandation. Nzamba opé ça y pour na kana yo. Nzamba osanga au pambo. Batu beba baka non, bona. Mututu la Bible azaga aveugle. Même na mutu abika no ndenge nzamba yo recommandé de Jésus Christ na ko bisaye. Très bien. Donc soki o la ni recommandation. Na va pas benga papa Yoshua. Prie d'abord Dieu. Ko benga bengela te. C'est nzamba convaincre yo. O benga ye, na kana yo. C'est que délivrance ya libosa porte ndako na yo. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Amen.